Mbote balandi ya bosolo na politique officiel sur terrain bisika nyonso bozali kolanda biso mikolo leki tomona ki bongo vice premier ministre na charge intérieure sécurité et affaires coutumières mwana mboka Gilbert Kakonde oyo akomaki bongo mokanda na kotalisa ete mwana mboka Bati Lukwebo azali bongo moto moko oyo azali na droit to pe ndingisa ya koengager AFDCA sengeli boye ba ete AFDCA et ezali bongo ya kukabwana honorable topé excellent ministre Nene Kulu ye akina na ngambo mosusu pe le professeur sénateur Bati Lukwebo atika na ngambo mosusu moi mbinga mbingizaki entre bango kasi enfin VPM intérieur Gilbert Kakonde ayaki beaucoup comme kanda oyo link koloba boye to tanatanga juste article wa tangaki Gilbert Kakonde a dit ceci il appelle au respect de la loi numéro 04/00D du 15 mars 2004 puis azali bongo ko a rappelé qui protocole d'accord oyo et saki bongo mopona mitope mokambi ya FDCA wa lobiete mwana mboka Bati Lukwebo yende esengeli aloba au nom ya FDCA nyango to ye kosola na moko ya ba communicateur ya FDCA ya ka ya le professeur Bati Lukwebo na kombo ya Misie Belarme bia Mungu to pesimbote kola lelo motuni ya liboso ezali boye te kozwa réaction na yo par rapport ya lettre oyo VPM Gilbert Kakonde komaki ezali ko reconnaître le professeur Modeste Bati Lukwebo lokola le seul et unique fondateur pour tout ce koloba président tout mutamki ko engagé FDCA. Merci maman journaliste pour la mutuna yo. Esengeli koloba que non FDCA ezali le politique o ezaki ko ezaki créé na but ya ko gagner ba élection ya 2018. Ezaki à la suite il y a loi électorale. Oui, c'est que non, avant d'en avoir député, il faut dans la série électorale. Tout ça qui n'a bongo 30 partis politiques. Excusez-moi. 31 partis politiques, 30 partis politiques qui parlent à Bisso, Kosangana Bisso pour que tout ça l'argument politique. Car si parti politique, n'a pas l'argument politique, basali gérer na ministre ya intérieur. Kasi tangu bokabwani ekoti pona lokoso ya ba ninga na biso ba na ba poste na kombo ya FDC biso nyonso lingomba FDC alors que bazali na qualité te batikaki na FCC alors que FDC mobimba tangu babengani ndeko na biso e mokonzi na biso Modeste Bati Lukwebo tolongwa ki biso nyonso toyokana kina bango na biso nyonso tolongwe mais comme nanda ku bana mabe bazanga raté ba bazalo koso bazanga raté bazonga kikuna kosenga mokonzi ya FCC apesa bango bokonzi na kombo ya Bati Lukwebo na kombo ya FDCA ndio moni place to komi lelo mais kasi to komaki na justice ya lobaki ki azali incompétente justice na niveau ya likolo makasi o ezali cour constitutionnelle mutu moko te akoki ko zonga sima ya Allô? Cour constitutionnelle nde ezali mokonzi ya likolo ya justice. Kasi cour constitutionnelle alobi ke non, makambo etali ngai te. Ezali makambo ya leadership na kati ya parti politique, na kati ya règlement politique FDCA. Kasi etali kasi ministre de l'Intérieur, yende fa eta la leadership ngo nani nde asengeli a représenter FDCA. Ministre de l'Intérieur a omelaki mwa muke, mais suka wa le 12 août aouti kopesa ningizala ye alobi mikanda nyonso to nazu euti pa ba frondeur euti pa ya l'état euti et pa ya ba légaliste bazana Modeste Bati Lukwebo kasi na monike selo mibeko oyo créa oyo esala que non e banda règlement politique FDCA c'est Bati Lukwebo nde sengeli za la président parce que article 7 il y a charte et donc il y a protocole d'accord au créa FDCA et le biboy mutu akoki kozala président ya FDCA règlement politique il faut abandonner le kozala président ya FDC parti politique or président ya FDC politique FDC
comme parti politique ezali Modeste Bahati Lukwebo oyo toponaka na 2015 na congrès tosalaka na Béatrice Hotel. Donc bandeko wana nyo surtout wana banene bambikai bazalaka te nene c'est vrai dans le cadre mais mbikai azalaka te Tassi Loseki azalaka te bomi ko Tassi azalaka na IDPS na mbikai azalaka na parti na PT soki azalaka ke non batu wana bazalaka ba kolo parti ba kolo roman politique FDCA balibalo bakezali PT et allié balibalo bakezali parti ya Loseki et allié mais ezaki FDCA et allié pour baki ko diembe la simaya Modeste Bahati Lukwebo mokonzi ya FDC. Mais kasi lelo balibi makambo baboyi mukanda ya ministre ya intérieur. Mais ezali nde babenga gangsterisme na français na lopoto. Comment mokonzi akoki koloba? Mokonzi ya mibeko, mokonzi azota na ba parti politique ya lobby yo boyi yango. Bakokanga yo. Malgré décision ya ministre kasi ba bras de fer yango zo continuer. Bras de fer yango ko continuer kaka bo mema yango kino wapi. Est-ce que bokoki ko vanda te autour ya table moko d'une même table bo sololi et de quoi vous avez bandeko bo bongisa bras de fer bo mema yango kino wapi. Po TV PM sa lobby bango baza ko lobaka non bango décision wana ba prendre yango à compte FDC ezaka nene ko baza na makamso ya kolobate soki balobi bongo te po bazali batu moko oyo bazozela bazolinga ba garantir tout moins intérêt en wa mike ya gouvernement ta baza gouvernement po baza na kati ya gouvernement na komona biso normalement comme mukanda vice premier ministre a pesaki copie pas ya premier ministre n'est pas ya chef de l'état batu nyoso tout wana o balobi na kati ya bazolo na comme FDC il fallait batika kutata gouvernement gegere kozalate gero lobi wana ke toko bitumba tozana bitumba te bitumba si esili bitumba zaki la justice si esili déjà loko la ministre ya vice premier ministre intérieur ya lobi makambo si pour na biso ndeto bezala ngo conseil kasi pona koloba kaka bo diembela sima ya kombo wana eza malamu te batika kaka bazonga na ndako baso ne pas na biso maboko ya mokonzi na biso da polele so bazo yamba bango bati ko balwaki a grâce na ezali miséricorde na ezali a baya ba otala kati ya ndaku to kolimbisa bango po to yebi makambo place e utaka eza bango te za nene nkulu te tu nene nkulu eza yeta batu bakosi kosiye batu ngo o bakosi po yo lobi ke eza nene nkulu te batu bakosi batu bana CCC wana eza na bosolo na politique folo ba bosolo te bosolo lingi ko ba ke no na mwana muke ayibi makambo yango bien kasi yo mukolo boyo koza ko bango ta bakosa e kokosa bao baza sima ya makambo to bayebani mais kasi sengi bango boye po ba wana baza kati ya FDCT nene soki aboy koya so batu nene baboy koya para biso kozonga na ndako ba créer parti mususu be groupe politique mususu po mise intérêt zo bango soki ba kokite na ko wende bango na statut na ko komela bango ta statut soki baboy ba dere kasi ba parti mususu oyo e créama déjà kala lokola ta PPRD lokola Palu lokola MLC non kuto MLC dans kamwana ya buzo bana te mais ça utalinga buzo bata bakende ba parti oyo ezo senga za carence ya ba membre il y a cadre pas de kuna donc ce qui pour comprendre yo bien FDCA ya Modeste Bahati oyo zali moko ya ba communicateur bozali prêt ya kosala consensus entre bande kona bino bakenda pote bozonga message ni kopesa bango soki bakozali bakunemi ke bakozali bakwa kolanda émission oyo message ni kopesa bango pote lobi porte ezaya ko fongwama maboko ya papa ndingo lobi ezaya ko fongwama pona koyamba bango ngana zali seulement communicateur de la FDCA. Nazali aussi président fédéral FDCA Funa. Nazali mokonzi ya district Mobimba ya Funa. Nazali kola mokonzi ya province Mobimba. Nazali pe cofondateur. Neto benga répana biso depuis 2015 fondateur. Donc nga nazali na cadre de ba qualité belé. O batu so bazo ganga na ba télévision bazana ngote. Donc nazali na kati ya masolo. Parti efungwami nazali. Réunion politique efungwami nazali. En plus de ça nazali président fédéral. Ba mususu na kati ya fédération na nga ba utiko zonga. Bazonga ki. Je vous jure. So linga c'était ba kona aussi ba kombo. Oyo tanga ba o déjà bazongi. Pesa kombo lokola ya ndeko na sali puissance na yawa te. Tuna ndeko na boy na koloba. Na boy ya kubuka. Boka kubuka mino pamba. Bazongi déjà na kati ya ndako. So que bolingi to présenter bango. Mama na ko bengisa na micro ra yo oya kotala bilongi na bango mo ba koloba.
Parce que bamoni que démarche bazolanda eza démarche moko ambigu eza na issue favorable te omoni que moyibi okoyiba na yo mais ce que komi que non moyibi akomi ko ganga na en public non talanga na za makasi na uchoyiba wana mboka eza suna na avenir malongata il faut tous alana to respecter mibeko pour que mboka ba ko se développer à travers respect et botosi mibeko na mboka pour ceux qui mibeko ezo samate mboka développer donc maman journaliste ezali pe sensibilisation bolingi ko sala pe batango bo sango que non to monaki lingeza pe na kati ya palu makambo ngo sa kaka na kati ya FCC pona nini kaka na FCC ndio monaki palu babundi Dieu merci ba pesa ngo ici favorable mais quand wana mususu est-ce que ça so ninga wana to boy na biso ba développement politique ba parti politique bon monaka ndebele ko basala kana ndeko na biso na ni kamitatu na arc na ye et quand basala pa ya ndeko mukolo parti ezaki arc nani ezaki ya parti je crois nani ya José Ndundu ba parti lokola ya INADEF ya vie nani Kyungwa Kumwanza na ba parti ya vie Pierre Lumbi abakuta kufa atabino moko obandi œuvre d'esprit na yo oboti mwana opakole mafuta tant mwana alingia bala papa moko abimi alingia zo dote ya mwana wana eza normal te ezali tricherie nzambi azomona biso soki toko changer te soki makambo nazo eza ilukuta franchement nzambi amona biso parce que bango ba yiki no bazwa koiba mais biso to beningi ba problème te biso to na aussi autonomie na biso toza autonome toza na cash te toza na FCC te toza na lamuka te toza autonome to boyi ko ta buzoba ya pamba wana te sans avoir sans kotala makambo baso okende to sengeli esengi to ba keno ba membre na biso nyoto twana ba militaire za la calme bientôt tozo recouvrer ba droit na biso nyoso to oyo ba ennemi ya ndeko Maurice Bati Lukwebo ba ennemi ya FDCA ba ennemi ya mboka ba utayi ko boto la biso to komi koko mapenza na mwa suka mutuna na biso ya suka ezali boye mwa mboka Belarme FDCA eza na ngambo nini boza pona FCC boza lisusu te boza na cash bozali na lamuka to bozali pamba te dernière fois oyo to sola kana o barake bozali na millier poto mona rabino na marche ya IDPS bozalaki na marche ya lamuka bozalaki siko na minute opposition ya FDCA ezali nini botikali kaka autonome to aussi bozu déjà moi proposition moko boye na ngambu ya cash bolingi bokota kuna tozali na cash te na lobi yango lisusu tozali na lamuka te et encore moins FCC potolongwa kuna kala tozali plateforme autonome au moni sango zo cité ba plateforme politique soko bandi na FCC au commune cash au commune la lamuka yebake 4e plateforme politique ezali FDCA tokoma plateforme bandade année passée tango ba bengana biso kuna tokoma plateforme autonome tozana mutu moko te oyo nyoso alingi landa biso nana moni mutasolese biso te pour ça tali discours na biso tozola na nde mibeko ya mboka mais kasi tozali ba membre ya majorité parlementaire soki sollicitation moko yé bokende tozali membre ya majorité parlementaire pour tozaka kutu membre ya majorité parlementaire avant kutu ba plateforme mususu wana esalema donc ça dit que non toza autonome on va solliciter biso soki totomoni que non idéologie politique na yena ya biso e balani tosangani mais soki tomoni que non zali idéologie moko libala contre nature toboyi ba mabala ya homosexualité toboyi tolingi de libala o ezali idéologie moko comme tozali na politique la biso sociale démocratie n'est-ce pas soki tozali tomoni que mutu moko azali na lolenge wana lokola biso oyo azo privilégier et parler de la ménagère ou azali ko privilégier et nani économie sociale n'est-ce pas du marché oyo nyoso to wana azana idéologie lokola biso tokozana na ye soki peut tomoni que ezali intérêt ya population congolaise oyo nyoso eboyi intérêt ya population congolaise tokoboya yango tokoboya tokolinga kutu ata mokete. Merci na bino nyonso bolandaki entretien na biso ya mokwali komi na suka tosolaki bongo likambo etali appartenance ya FDCA na le sénateur Modeste Bati Lukwebo oyo utaki kozala reconnu et pas ya vice premier ministre intérieur sécurité et affaires coutumières mwana mboka Gilbert Kakonde oyo akomaki bongo mokanda oza kotalisa
été bati le Kwebonde et Sengeli azana monopole ya ko engager AFDC ato sololi boyo ki wezali bon makanisi na ye asali pe appel na ba union so ba longwa AFDC a wazana ngambu mususu wazana bonne volonté ya kozonga ndako za ya kofungama alobi ke ba misusu déjà bazongi to kozana besoin to invitation to ya koyoka témoignage ya ba oyo aussi bazongi to yoka bango to ba bazongi pona nini to yoka pe ba motivation na bango le nini motiver bango mot de la fin pour to succès mission. Problème ya Congo est une solution té. Problème ya population. To kanisa ke no alternance ko sala ke no makambo za bien mais siko ba baza alternance baza na kati ya coalition na FCC na cash bazo bunda tous les jours tibi tumana bango elongo na kati ya ndako ko na kati ya balabala obonaki bango na kati ya balabala cash na balabala FCC na balabala FCC 65% ya ba membre ya gouvernement na balabala ba gouverner nyosto ya na balabala donc bango moko solution ezate et le maman Eve bazali ba yalba ke no soki mutu aza na balabala donc bokonzi soki mutu aza na bokonzi aza na balabala alors se plaindre donc il y a dans la constitution FCC 65% membres du gouvernement membres de l'institution gouverneur il y a parlement il y a sénat hein il y a assemblée nationale na sénat akana balabala neto ba que il faut dialogue eza bitubata il faut to solo la problème de surtout oyo il y a ko dédoubler ba parti politique mbongo ya mboka ezo mataneti likambo okende na wenzo sumba tama tungule komi soki ndeni almete longwe na 100 francs komi soki na combien nyoso tu wana ba loyer n'est-ce pas loyer komi ko futa na dollar okulukango na franc congolais okutitana mupika mbongo kendo somba nani dollar ya futa ndako nzoka nde ba kolo ndako wana futa taxe ya loyer te ya l'état te kasi nde to bikeno to solo la to vanda to solo la pour un problème de l'élection. Donc l'élection détour ezonga les sous détour on dialogue de secteur union sécurité à l'est diplomatie double nationalité donc makambo pe élection de lobby wana ba tricherie chaque élection fait na bitumba ndeto lobby que non to sengi dialogue to vanda bao bazo boya dialogue pour nani masolo bao pour nani ni bitumba. Merci na bino Soganda Kibiso de partout dans le monde et merci na papa na biso Israël Mutombo sango mokonzi wazali na ville ya Lubumbashi na ngongo yo toujours na cadre ya kosala musala pona ko informer bino na makambo za koleka na etondi mobimba ya mboka Congo. Merci na platine le vola zakina sima caméra potika mala.